umeli parce que ngai na sala ba 4 ans na Ferregola 4 ans bato ba yebi nga bia ba yebi ba masala ngai tu ba bimis ba sali ba orchestre na bango o bato ba yoka bango ba yebi. La meilleure chaîne web. Zalaka na vanda boye parce que ba benganga na CG Lenspo la benganga ba moko apeti e mambo salité apeti ka pamba boye na monango mystique na sala nini tilo na comprendre te auprès zabi vana on a parlé. TV, la meilleure chaîne web. Na bomba yango ndenge wana ma mère ya chemise baby sakana tache rouge lève na yo il y a 2 ans. Nandimi dansoyo tobinaka namona yo ou bien bala moko me batrena yo na bomba e ta tête silelo d'inconnu. TV, la meilleure chaîne web. TV, vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. Oui, chers internautes, la bataille sur Barozo Libakou ya Kolanda Biso. Merci Nabi Keboza branché na chaîne Amino Bolingaka. Congo Cool TV pour Babi on des opesa makambu avant de son voix sur aux produit na yo aux marque na yo lingeye bana aux mission aux mécène ngoye bana na Congo Cool TV de kopesa on dingisa et kopesa on dela ya koye bana partout dans le monde na ebi ke bolinga émission na bino mingi à la découverte les concept oyo et bimisaka bato baza na se quoi o matisaka batu kande la zoloba la voix de son voix lelo à la découverte nazanga morote nazana invité nanga tout à l'heure là na ko présenter binoye bokomona ye na ende to ko panza teke survie na artistique et comme ça va vrai bien. Je dis merci à mon équipe technique au ba accompagner kanga partout. Merci à Gouti, merci à les caméramans le plus élégant. Mais Titima, merci à Gouti Sinda Papel comme bala basimoko. Merci bongo na notre boss papi de scène Ricardo à Londres ba gros bisous na yo pe à ta femme Mimi Matondo maman Bondor. Merci beaucoup. Merci à Grand Mécène. Merci à Big Boss Babi Kalbi Nonde Makambu boss à l'équipe boss nyoso yem tasala ba boss baza ba boss et on les a ko engagé nga moko ba gros bisous na yo na France. Merci beaucoup. Kande na lobaki na zanga moko te na zana invité nanga lelo eza Gelma chante Babi, Gelma chante makambu. Eza na demande na bino nde bosinga na yambela bino ye par rapport à makele les osa malamboka, mikolo makele makasi partout bazoluka Gelma. Cette fois-ci na yambeli bino ye Gelma chante ya groupe les abeilles de miel des sons. Na yende tozo panza teke tozo kende na bozindo to découvrir ye a Utawapi azanani pe ide yango e bandaki wapi. Yende na pesi bonjour Gelma. Ouais, bonjour la patronne Yasmine, bonjour. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un vrai nom ya Gelma? Pour biso tu bien na Gelma chante wana na domaine la musique. Tu as vrai nom na yo? Bon ouais, Gelma eza surnom. Comme on a vraiment normal maman botelanga eza Gaëtan. Ouais, Gaëtan c'est mon nom depuis d'enfance quoi. Donc comme pena ba botelanga eza Gaëtan. Merci beaucoup. Waneza Gaëtan Kande Autikoloba. Nende tozo kote ce qu'on a profondeur à ma solo yango. Gaëtan est-ce que tu as parcours dans la musique au banda wapi pour tilelo comment et pas miel de son les abeilles. Côté pena parcours ezalaka moi moulayi quoi. Parcours eza moulayi makasi. Na leki na ba orchestre moi ebele. S'il te plaît, pour ça, moi, orchestre, on va passer. Bête la biso en mois d'adresse, ça biso bien pour découvrir. Toloba moulayi trop na muku César. Avant na ya pas ya Miel de Sombora Misara, na zaki pas faire rigola les padres. Ouais, na zaki pas faire rigola. Disque oyo pe na participa na disque oyo.
na participa na disque oyo ba master babi ba yebi na studio bon ba marambe belé ka yebi ka nde ba ki jalouser ko ta na ba orchestre ba marambe belé nde ya ko ya na simawana e ko maramba longola ba vocal ba cal bani blo mo bongo bangi c'est regrettable quoi ouais vraiment gel manab so mela ma pe na ba glace parce que naza informé na situation ngo na yebi na disque na bino uti koloka e uti koleka ya faire gola o zaki na kati sko eloni sala ke longwa na linga na lobango te pour na lito tonga vraiment bien yo beta penda histoire ngo à longue et à large. Bon disque ndenge zalaka uzana kati ya mouvement umeli parce que ngai na sala ba 4 ans na Ferregola 4 ans bato ba yebi nga bien ba yebi ba masala ngai tout ba bimis ba sali ba orchestre na bango o bato ba yoka bango ba yebi na studio de disque bandaki banzembo tout ba ker tout na participa donc ba yebi quoi ezalaka na vanda boye parce que ba benganga na CG Blenspo la benganga ba moko apet e mambo salité apet ka pamba boye na monango mystique na sala nini tilo na comprendre te au présabi va on a parlé présabi mikolo va on a parlé donc na monango lo mo be donc mystique va on a parlé Miko va on a parlé ba robenga e mambo salité en plein de studio tozo sa tozo yemba na baninga na studio tozo sala ba ker banini ba vocal oko pe na moment moko boye vraiment ba biso ke o mambo salité dans les pamba boye na comprendre te si lelo loko na comprendre ngo te si lelo donc yango wana tant qu'artiste a go va na parler te faut bat ba muna yango de na kena ko beta porte na ngai pa ya Mbora Misara miel de son double revolver de na mitso na za belle de miel na koma belle na za c'est les abelles de miel. En tout cas, il y a ma collection Alexandra Mbangouté, ba pesa un motif te ponga na ebi ozaki enfant chéri à faire. To mona ra bebu yo ozala te na album eleki. Motif pe ba pesa ote ba loba na lo morote. Bon, motif yo roye bana simake ye moko kutu maka muntu abenga yo wana abenga na loyenge. Ye moko kutu faire gola ye baka na eloko morote amona ka ngana ya kasute ya comprendre te ti lelo. Mais na yebi fe na nga na bien na talaka na bito tam se da consigne mo utaki chez pamba bo sango tuna e mama betanga eloko wana de na talaka na bia te na mobali fona bunda fona oze nde na minicho na koma chez miel de Mbora Misara le lo azo façonner ngai nda pesinga ba chance na disque na ya préambule. Tout ça déjà premier clip déjà générique donc il va devoir mona baro CP la fois. Tous on a la sima parmi ba vocal na otaki et na groupe ya fait rigola au conseil moi mukie pour ba référence. Non pas faire rigola ezalaki donc na lo ba première disque na ngai o na lingaki na ça oui. Batu ba découvrir ngai ezaki première disque parce que na participa qui déjà na baker tout na banzembo na commence ko temps ya ba vocal pas to ko sutu kambala mo ba beto lo likolo quoi. Batu nyo so baza ba ou t'as pas fait rigola to e ba on a ba nuance interpréter moi faire rigoler les asso vandi ezongela ko à chaque moment on nga makas parce que oza makas na ba interprétation to landa bino ba concert ezoleka interpréter na lo mo ya faire rigola wana pena ezanda kuna ngai na uta wana tellement banzembo eza ebele oya faire rigola oyo nga na yebi na yembaka déjà eza donc ya lo ba ko tuteng que c'est la bison na bomba yango ndenge wana. Ma mère est chemise, baby sakana, tacha rouge, lève na yo, il y a 2 ans. Nandimi dansoyo, tobinaka, namona yo, ou bien balamoko, me batre na yo na bomba et ta tête, si le lot d'inconnu. Moi muke wana quoi mana ina interprétation ya ndembo faire rigola parce que auta kuna bo comprendre que auta vraiment kuna relation na ba ndeko na ba mission mususu ezandeni bon relation na ngeza ba massa na ba sali ba mouvement na sepeli mingi komona ba massa auto beta na bango na ba orchestre ba massa on bana bo ba sebele sauf otanga molina ba massa so nga pas faire ba se ba mouvement massa na risque matadi risque asali mouvement Elris a sali mouvement Ozui ba Jani ba sala mouvement ba masala ba Robino Mindibu to embana ye ba sebele ba Junior mutu kwa zapa fali ba Chuda plus na BCBG
Donc na sala pena ba parcours ebele nga na musique na tamboli pena na musique vraiment da ba mas ebele pena donc ba sa ba succès ba sali ba orchestre na bango nga na yemba da na bango trop yango na minute na mbora misara miel de son double revolver a pesigel mama kambo donc na zapena da na pesi makambo bientôt ba découvrir nga la préambule disque ezoya au préambule. En parlant de préambule, est-ce que signé titre moko kuna? Bon, na préambule, na dans titre mais na zamingi na ba solo vocaux. Vraiment, est-ce que grossement ba extraité oh eza que so ba yo ki ba de comprendre que eza également. Bon. Babylon ese belé o na rosala, eza loko ndetse loko eza ya. Mais l'amour c'est bon, ben fait nango souffrance, ben c'est toi menango c'est galère. Motema passe natikali sena suse bolingono tonokala bavula Adolphe Tony Lewa neti Romeo na Gillette Belulu Vadio Léon de Chine Toms Mulumba ngaye tokobetaka toutes les émissions bakoyibaka mpe bapla bato na basaba émission po disque na ebimité. Merci beaucoup. Là, c'était également à Salimoi extrait à préambule. J'ai fait appel à ma mécène, artiste musicien, Bosunga également. À Zawana, Mounio Songa contacté également. A contacté Bissouna plus 243 89 910 44 53. Plus 243 89 910 44 53. Babi, la patronat Rara Makambo Ezas, il y a solo P à sérieux. Na concept n'a la découverte, na mise étoile de l'année. Oulala. Aoyo Kanamakas. Azo interpréter ma casse na demande na bino nde omoni Léona Koluki la bino gel mato un espace qui toko ba pesi biso podium. Je dis merci beaucoup à monsieur Louison solo là et sur les sables sont vrai bien également et arrive à rapper au koma banzembo. Bon banzembo to meka ko koma poso na bika na koma ka banzembo wana za lokuta parce que to vandi pena ba leader ebele ba travailler na ba parolier o bayaka yo moko na idée na muke mais c'est nécessaire il faut travailler na parole parce que parole ndako ya ko vimbisela yo nzembo na yo maloba message tout ça conseil tout ça c'est ça mais ba sanité té parce que musique à lelo tout le monde a beaucoup ba préférer ko ba insanité bazo ka c'est ngone musique or ya ngone musique té également tozo continuer naie azo pese là survie artistique naie également ambiance nabino na groupe nabino ya les Abel les Kandeni pe ba préparatif ya album nabino préambule les Kandeni. Bon préambule on fera pas douceur toza bon car na studio na ba répétition to komi dans un niveau to saki da clip moko ya générique moko déjà parce que to beti loko la to beti oka 5 génériques mais na 5 génériques ana to beti leader a lobby que faut abimisa moko da clip nango sila ki bientôt là pour double revolver à Matapoto boss à Mata Paris so komi Paris donc ti ba les deux à na Paris pour que no bimisa générique wana da tout ça là qui. Après c'est là donc j'espère qu'Aroboa kana disque mbalamo en septembre bazoyo kabiso mbalamo donc ya lobaku tezati babi à bon terme na préambule les Abel biso toza toujours soudés travail kaka ba soutien garande to na ngoposa ba soutien ba biso pe poids yango wana pena mingi tozo. Oui, en parlant de soutien, que autant la caméra nanga, metiti masakana na onda sakana nango, ça la message fort, ça l'appelle na bateau nyo solo ba soutenir yo, ba on parce que aiza à la découverte, bazan posa, oza posa ba sunga yo à la découverte et comme a musika, hein, babi Congo kundezo pesa makambulon, pesa là parce que mon entier koyoka. Bon, elo ngala lo ba vraiment mingi parce que zalo mbali boso na salle émission na yo yansimi la patronne. Choco frappant. Tout ça une émission le lopo nako image nanga. Ezala toujours nenge boss nanga moramisara miel de solo barana biso que il faut bopé saka image trop na public pour ça la bien pour ba découvrir bino quoi. Ya ngomoni que le longa nazo ilara mingi soutien. Moi na bino e gal ma chante leki na bino. Naza bongo pas miel de sang, Moramisara double revolver a pesé la chance na disque na préambule.
Donc naosenga pena ba soutien mingi ko bandana ba Kini, Mikili, Poto, ba Paris, tout le monde o ba sepeli na ngai ba soutenir ngai na les abels de miel de sang et ça là vraiment bien quoi, pena ko ça la ngai bien quoi. Pesa mobimba pesa mona ba numéro no contact pour ba contacter. Bon contact pena za mingi pour ba zwanga. Même WhatsApp, même appel normal, les amis qui posent à quel manzabongo 00 ya Willy Moucheni, code Amboka. Donc 00 243 89 735 98 63 00 243 89 735 98 63. Donc wana pena bakozwanga mbala moko mobimba makambo nyonso to eza wana ba dédicace na ngai mingi eza po basa ebele mais tokotanga mukie bato basolaka be bato oyo bayedaka également na les abels de sang quoi. Bon mingi na apesa mbote na ngai na Aleka Tanga na Paris na bosanité kaka na Paris naza na Janice Kramawel naza bongo na Edwin Masi, naza bongo na Jibi Kalala, Dadi Mavungu, na bosante na Allemagne, naza na Tete Chamoila, Yami Dondi, nazongi na Paris, naza bongo na Adolphe Tony Lewa, mon vieux, ata kozana baki nazonga ki mon vieux Adolphe Tony Lewa, na bosante so totali bongo na bakini, naza na Léon de Chine président Sénat, sans oublier Christian Dior Toukadi, sans oublier Massalanga ya boss, Maison Aigle na Maringa na coin, Massalanga Toms Moulouba dollar et si là jamais. Toms Moulouba dollar et si là jamais. Na bo c'était Massalanga bongo Germain, les Bogards, sans oublier Raïs Kabange Massalanga Mbaka Raïs Oyebi, Christian Mario Lubaki Oyebi. Luison, podium, tara place de Vandi, podium. Dans la Maringa Pena, donc il y a quoi na Kasavubu, en face à Gabi Delix, c'est Luison. Donc il y a Rosaranate, na bosanité Priska Kapinga Selepa, na bosanité Noëlla Prado, yebi pire petit. Na bosanité, basa est belé, ceux qui n'habitent dans tanga, donc il n'a pas goûté quoi, il a peine belé Darnel Batote. Notre-Dame, c'est Darnel Boatote. Après Simbote, na moko boss na ngai double revolver Mel de Sombora Misara. Sans oublier groupe Mobimba, les Abel Mobimba quoi. Baza est belé donc na rotanga bango trop. Merci beaucoup. Ça c'est là c'était Gelma Autiko Pesambote Bae. Moi j'ai dit aussi merci beaucoup. Merci à Espace Podium chez Louison Babi. Olingi omela moi le quoi pio les cas na podium mais ça va vrai bien. Babi téléphone à qualité va marquer ya solo chez Louison place Toza et ça la bien. Merci beaucoup. J'ai dit merci beaucoup à ma famille ma vie groupe Nabiso Yakitoko Babi bientôt sortie officielle le 1er novembre. Et Koinda, là je vois ma présidente Diama Luna et Kala, moi ça pembe à cause de j'ai dit merci à Lisa, c'est la ville, la reine de gauche, Balobi, un souhait des arcanes à la reine de gauche, Moko Ezo, Inda Mabe. J'ai dit merci beaucoup à Ya Jonacid, merci à mon boss, Papi de Chien Ricardo à Londres, merci beaucoup à notre chief, Papi 17, merci à Ali Djogo, merci beaucoup à Gucci Sinda Papelo comme là-bas. Merci à notre femme Tabita Kinzeka, merci à Metitima et notre femme, merci à notre bébé, la fille de Metitima, papa Bino, à un système, on a un gros bisou, je t'aime beaucoup. Ceux qui bossent pas qui na émission, merci beaucoup na Congo Cool pour babi on des opesa makambu, babi Congo Cool de makambu, Congo Cool de solution, babi Congo Cool nyonso quoi, babi vitesse ambulance na kata Congo Cool. Merci na Yasmina coiffure. Merci à Yasmine Coiffure, Babi. Son ambassadeur coiffure à Kitoko Boeleka, Yasmine Coiffure, croisement mon pono Simba, na direction 7e rue, na commune ya Kalamou, na quartier Kimbangu. Donc, et ça va vraiment bien la patronat, staff la patronat, moi j'y appuie. Merci beaucoup. En tout cas, comme dans toute émission, la biso, Maloba. Nambokaya Gelma Babi Saka Nango va découvrir Gelma quoi Saka Nango.
chambre c'est kaka sala wo mais de ce kaka qui tient yuma nga kutu kidi baraka ni saka kena zake tsoka baseka kanga yuma na komana nga kiboba na yebaka te mama Clatisse balelongi na monayo ya suka likamata kene sika zako kene mae misamela deja couronne de fleurs inda na lilite Adolphe Tony Lewa okomili wana nga na papier kotisi demande pa ya nzambe ozozela réponse nzambe soki nakokufa mokolo nini bolingo mesala babala epolino bwakisa ngai fufu mesala na bilei ya pambe simbaka te Jackie Katuse yeba pase zawa na nzoto mona moto balale longo tala na nsima okoyeba lilia moto ndenge zonyokwama mpona bolingo na yo Adolphe Tony Lewa mpona bolingo na yo Christian Dia. Congo TV, la meilleure chaîne web. Congo TV, vous informer c'est notre devoir. Congo TV, pour s'abonner massivement na Congo